Nous allons commencer. Banda. Au sommaire de ma prédication, Na mate ya mama na ngai, je remarquais de mésententes au sein de l'église. na moni mesa ya tata mwasi na tolo ya lingomba tope na mabe. Oh, ok, c'est bon mon frère, c'est bon. Doucement. Hein? Allons-y doucement, ça va? Boyemosa na nzambe. Vous savez très bien que vous êtes très éloquents, mes bien-aimés. Boyebi malamu ete bozali ya kolokama. Baninga. Oh non, Balanganda, j'ai dit éloquent. Kasi yango wana te mosa na nzambe koloka. Là, tu recommences, hein? Olati concordance, hein? Oh mon Dieu, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Nzambe na ngai sunganga na simbati na potopoto. Croyez-moi, bien-aimés, Botia ngai ne kulusu balingami. Mais Balangasa, j'ai dit croyez-moi. Kasi yango te papa, crois et kulusu. oh, soutiens-moi, Yahweh. Oyo soutien na ngai yawe. Comme ça, tu risques de cracher des insanités, Mbalanganda. Kobwaka soi na kati ya sanité Mbalanganza. Bon, écoutez, pour tout éviter, nous tendons vers la fin de notre prédication. Toko tanda ba ver na suka ya mayanga ni na biso. Oh là. Bon, d'accord. J'ai demandé à la diaconesse de quitter le premier rangé. Est-ce que c'est fait? Na yebisaki mama diakono alongo na kiti na ranger liboso. Asali ki sefe. Ouf. Hier, à la permanence, on nous a servi de la viande boucanée. Moi, je mange pas de la viande boucanée. Lobi ba mama balambaka ba chelinga nyama ya kobukana. Ngana liaka nyama ya kobukana te. Oh, papa, même viande boucanée, vous savez pas ce que c'est. Oh papa, ata nyama ya kobukana botiango maseke na se. Bon, d'accord. Ma belle-sœur qui est ici vient de la Suède. Mabele lisi ya uta na Suède. Mais c'est une abomination, ça. Abominani na kisasa. En tout cas, laisse-moi parler un peu à Lingala. Pasteur, kabonanga na mwana oyo ko? Kabonanga na mwana oyo. Papa pasteur, distribue-moi avec cet enfant. Distribue-moi avec cet enfant. Dis, tais-toi, abruti. Teta bongo bukuta. Dis, toi, c'est le diable qui t'envoie. Toi,